sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Et aujourd'hui, à Paris, à la kermesse de Sainte-Geneviève-de-Bois, le rendez-vous sera avec tous les anciens de Zaïko Langalanga. Derrière moi, c'était des sous-assantos Djuna Djunana qui ont fait honneur à Gilbert Ndongala et à Ma Rose. En étant présents à cette kermesse, ils ont reçu beaucoup de monde, ça se passe très bien. Le rendez-vous de tout à l'heure, c'est avec les anciens de Zaïko Langalanga. Retrouvez en image l'ambiance qui règne chaque dimanche à la kermesse Sainte-Geneviève-de-Bois à Paris avec Gilbert Ndongala et Maman Rose Sita. Maori, lelo ayakosanga na biso na Sainte-Geneviève-de-Bois. En tout cas, l'impression fait des sous par rapport à accueil oyo bapesi bango na esika oyo. En tout cas, accueil oyo lelo awa eza na kati ya Sainte-Geneviève-de-Bois epai ya Mama Rosa na Gilbert Ndongala, vraiment ezali impeccable, eza blague te. Donc tosepeli vraiment tole kitoko, surtout kapa saisonnement oyo ezali awa oyo Mama Rosa asali na taba oyo atumbeli biso awa. Non, saisonnement oyo jamais vu. Vraiment la sepeli ambiance kala ambiance, donc baza ebele, donc toyo kosepela elongo na kati ya Sainte-Geneviève-de-Bois na bakitoko mpe azalaki bayambi biso kitoko ba Jean-Jacques. Donc Dallas mpe esikalaka te parce que partout nga na ali fo Dallas ezala na mopanzi, donc ba Jean-Jacques Tangana azali, bitoko azali, donc vraiment toyaki na ba grand-père, donc vraiment kitoko tosepeli tomingi olobeya te ndenge monika ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur Best de Souza Mongongo Elengi, album le les ambassadeurs ezali kitoko, donc commentaire ezali mais amingi te parce que ezomona nango kala bamera kitoko bazali awa, donc bazosepela o masolo eza kare na ndenge ya moke te. Merci bien Best de Souza Mongongo Elengi alingi bino mingi. Donc bino mona bamere baali, donc ba staff vraiment bamere bamama ambassadrice oyo bamama ambassadrice manger kitoko motema yabe akontinue kaka na système wana esalaka me nazali motema wana kaka boboto azalaka na motema wana yango nde osalaki masolo efana. Merci grand-père. Maman Lilobali, on passe à moi Lilobali, hein? En fait, de ces pays pour accueillir Evia, et puis voilà, on est très heureux de l'avoir vécu ici, voilà. Et ça s'est bien passé, voilà. Merci beaucoup, Mani, Venala Djuna. Rien à dire. Awa, et pas Mama Rosa, il y a jour. Il faut pas se tourner dans le bout de Mama Rosa, tout est relié. Olia na palette, donc on a awa. A terrain na biso moye bimi, donc ça est soutenu relié na palais. Tout a kaka awa, tout sangana, tout solo la moye bimi, normal. Rendez-vous ce dimanche donc à la kermesse Sainte-Geneviève-de-Bois avec les anciens du groupe Zaïko Langalanga et à l'occasion le patron de l'Ikondi Protège, Somel Binza, Bouboul Yondela Mobunga, qui est à Paris, sera également ce soir la kermesse de Sainte-Geneviève pour assister à l'ambiance qui va régner tout à l'heure avec tous les anciens de Zaïko Langalanga. Y'a Patrick, ma voix Fendi, mon Paris Express. Y'a ma voix Fendi, Bonjour Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave.
c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 balobi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence oyo soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutu aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutu akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Lion numéro 25 umela Edino image Banza Sango ya Congo Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image Edino image ouais Edino image Banza Sango ya Congo Sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe